Ria. Vraiment, débitez-moi. C'était na yo ekomi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa. Madame, vous qui pengate banda na ye kala na telemi on dirait bozo mona valeur ngate. Papa limbisa ngai na moni ata yo te papa nanga na sani pona yo. Maman nazali contrôleur ya TGI. C'est ne toujours pas la taxe ya mikolo ezali la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Tala ki ba mikanda na bino. Mais on est retourné na pas na yo moko na no si vous êtes en ordre. Merci papa le cause de DGI na sepeli limbisanga nanu amso kaske to betaki au karaté na betaki au karaté na zaki un peu ko bongisa wa menga na nyongo te depuis na zaki ya vie ya assujettissement na tena sana naza en ordre na makambo sur la TVA naza vraiment en ordre mais nazo kamwa ndemo zebisanga ke na nyongo. Maman, omoni l'état fongoli miso. Les andenga kalate l'état fongoli miso sikoyo. Donc oya salima seki ngandi batininga na terrain na komi na kangi magasin na kangi mutongo na mabete. Maman, na tali ba document na bino kuna mikanda, tango bo déclarer ki TVA na bino liboso. Bo futaki yango, mais sikoyo ngana epona TVA net. Namoni besoin de surprise, il faut sikoyo futango, ozomona bo. Donc, na yepona mbongo na sukezali ngai na zongo directement na kena kuna boza anor. Et na zozo barrière depuis 2000. Pourquoi pesanga carte de service na yo et puis na ordre de mission na mambozo sala. Parce que ozo loba nazo comprendre yo attend kiete. C'est comme si même taxe ango sur la valeur ajoutée oyebi angote. Je suis assujetti. To sala ki réunion na bato DG et le mona DG na bino. Ba yebi biso et lo ni to ko sala si la taxe la valeur ajoutée. To futa kongo na banque. To pesa kango na mes propres pas mutute. Tant mozo na contrôle, il faut l'axabiso et lo konini l'axabiso que yoza agent la DGI parce que biso to na ba déplier ya DGI. Oyo et le béni biso bien sur taxe na valeur ajoutée. Na ba vie wana ba pesa biso, ba el biso chaque ba grossiste. Neti biso nga za détenté. Na za grossiste ba elinga avis d'assujettissement. Ba singa que non, na za censé ya bofuta TVA. Je n'ai pas refusé. Si on tali na mire na nga na bamba yango pona na besoin de na kosa ba. On a occupé vos postes à pilote. Maman, attention. Maman, attention. Oyemi to zoro na nani? Ozo na mkonzo ko kanga mama gaji akangi magaji akangi na uzo kanga 5 magaji kuna na mama. Ozo na mama. Oyemi te tala. Na zo linga oyeba ke muto ya ye aza mo kondina kata tete. Papa, on ça na mo kondité. Papa, makambo ozo lobela. Oyebi ata elo côté sur la TVA tout à l'heure on le balanga que ebanda depuis 2000 depuis 2000 te oui, depuis 2000 n'a déclaré que biloko nanga na ICA et ça qui m'a TVA est na 2012 le 1er janvier de makambo le bandaki papa na besoin de discuter na yote so koza agent de l'état nga za assujetti na zo se soumettre na makam na binu mais ça te na ba façon oyo mboke ke liboso te papa pour intimider nga. Écoute maman très bien. Na sepeli na ba réponse na moni que ceux ba congolais ba comprendre la TVA ba mo ko discuter na bato boya en tout cas na zimboka yo kende ni boso na ye pona esa discuter juste ba idée parce que na moni que osambe la cause peu calme au bala pour vraiment na moni aux amis intéressant hein c'est bien papa le pas makambo yeni bala nanga esa la kati ya TVA. Non, ça va. Ça va. C'est le Camerounais, les alliés. Au moins, il y a tel sayo. Nous autres parlons na yo. Nous autres n'attendons que au point ya té. Nous autres parlons na yo. Moni, makambu ya mbongo ya TV. Ya soki au collecté yango. Le foot d'ango na bam. Tu as raison. TV net. C'est bien. Mais la ligne, on peut m'appeler moi mouké. Nous autres ça la fois on peut moi mouké. Voilà. Nous ce total, la total besoin nango na ligne. Na idée yo
Pour n'engager, mais pour nous avoir gentil, nous avons gentil. Soit à $300, ça va. Jamais. Jamais. La lobby n'a eu jamais. La copie ça yo même pas. La copie ça té. La foutre na banque parce que DGI a facilité biso. ICA te foutre qu'on a 18%, TVI est à 16%. 18% que tu n'as pas qu'un ordre. Na sala corruption na mututé, na coopératé. Bon on a 16% ya TVA et que collègue yo ya coopérer. Bima. Bima. Soko bimité. Attention. C'est attention. Attention. TVA net, vous avez un bénéfice au bénéfice. Bon, vous avez tout le temps l'État, vous avez combien casco na yo au dinga? Maman, c'est $300. Mais quand on a 1000, on a 1500. Merci. Tout beau malaté pour la 300. Eh papa, n'a pas tout beau malaté. 3 minutes, hein? Oui, allô? C'est la police? S'il vous plaît, papa. Naza na magasin nanga. Na kutani na faux contrôleur mo ya DGI. Est-ce que beaucoup y a te boyo zuela ngai kaka sikoyo vraiment. Oui, nazali na kati ya magasin mais moi été batu batonja bazolobela sur la TVA mais moi ezata kanga magasin tout. Papa, kasi yakate. Muyibi, ya mboko ndenge ke liboso. Biso moka ba petit peuple ndé to comme ça makoma kasi. Alors, on cause un contrôleur à TV. On a déjà pété. Ok, on cause à bateau, on cause. On a la direction générale des impôts. Na yebi makambo les gars. Par jeune l'État le couta bazo tambo la partie par là qu'on bébé sa maman. C'est facile. Ria. Vraiment. Débitez-vous. Site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa